Capage TV. Capage TV. Kamba, Charlie, soko zelo bando vivre na mbala bateau. Kapo mbala jeune au pesoté. Qui t'a dit que mbala jeune va pesakate? Qui t'a dit ça? C'est ça, man. Tango mobala eko linga obo lingani. S'attendre que mobalo na niveau na lingelier, c'est que ceux qui a 50, c'est que na bando 20. Si. Parce que même Bible c'est car Dieu a tant aimé, il a donné. Verbe aimer, tant on a donné. Soro lingi au pesa. Mais tu peux donner sans aimer. Mais jamais soro lingi moutou sans pesa tes à la rater. Soro lingi au pesa. Quand tu aimes une personne, mais pesa soro mon aux en prêté. Il y a moi là bas tout est. Ma fille va linga makaba. Ma fille va briser des fois. Oh, ils ont embêté. Comment on va la baptiser ma bé? Oui, c'est ma bé. Et ma bé et comment? Oh, oui, ça ils ont et ma bé côté ni. Et là on a nous ça de un, ba jeune fille, ba boya ba jeune garçon, ba qui ne roule pas homme marié, premièrement et anon nzala. De un, malembe nanou, malembe nanou. Maman canalise s'il te plaît. Et ça ba jeune garçon ba on monte devant les boy, ba comme côté na biso. Tu que ko luka ba homme marié. On swinga mo na batu boy. Comprendre? Fimo boy na on appelle moi libosto ya mi balé. Yo jeune, na pesi bolingo, na pesi ota, na pesi ngonga. Na pesi jeune, na pesi ngonga. Tant bolingo, remorquage na pesa. Surtout ba ona yango. Soka na omna point. Souki na nga salité, wana ngote. Biso ba noko to yebi logo, to yebi kopo très bien. So za na l'arte oloba ki toko bébé na ngano love ki toko le roi papa mbana Amazon to yeminze mo phrase. Le roi love ki toko. Mais so ko zu kana ngi ekoti, o changer programme. On s'en comprend. Ce qu'on va petit mon peu bailler là. Va qu'on rappelle ça la tête. Va on va moquer côté kuna. Na encourager ba o ba sala ngote. Mais du moins côté na biso pe dans na part na biso. Surtout so beti su maman na liba. Okuta ni suna jeune azana alinga ko sombela mana basket. Mane ko liate. Mais tam sou peut-être bandira na parce que ba aventure ba comme belé. Comme on aime toka Costa bona li bandi, atie chemise noire, atie chaussures na moi nini. Oh, comprendre. Alors, il y a des gens qui filles, mon bazou peut finir, mon père bien vivre, mais tellement t'as qu'à libandiner, comme ça, ils ont la propre. Il faut Lukasu Moussousou. Moutounio se fait vivre Libandiouana. Vous comprenez? Ozo mon akabachou. Rapona chamu tu na kimia. So na monique confiance na biso mbele comme da ko tenga, papa to que ça deng. Pour sûr. Ok. J'assume tout ce que je dis depuis 15 mois. Comme yo, n'a pas ça qui était tout pendant le débat, tout soit dans ça la tête. Comme ça. Ok. Sauf que dans un bon, on a foot, on peut aller ok. Bon, tout ça là on débattait, ok, tout ça là. Oh non, c'est bimana hôpital, on a quoi sinon. Si connaître ngai so na ki news wana et puis na ki mutu ngolo ba vraiment ex. Vraiment elo ali boso et c'est un maîtrise nzambe. Pour son maîtrise a été et le kaba machine à milai le koto qui na makamba ba aden to qui na ba gota et ça m'a troublé tant yo batu nyoso boluka ko salir ba couple ya batu tout obolinga ko salir ba foyer ya batu boy ba ke un jour ba retomber na ngwe ozala pour couple na zolu ko salir ba ka bana ba ngote po yo ko balika mobo o eza lokuta. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï.
Séminaire biblique na église Nabiso cité Bethel. En tout cas, thème Nabiso Izali. Quelle attitude pour l'église dans un monde en pleine révolution? Du 17 au 22 octobre, de 17h à 19h. En tout cas, Banana Nzambe Nyonso. Tu as invité Bino pour la thème et pour faire évoluer Biso Banana Nzambe. Oza losambila na cité Bethel. Oza la yo lingi koya pour la koyeba bakambu ya sika. En tout cas, Biso Nyonso Banana Nzambe. Tokutani wana du 17 au 22 octobre, de 17h à 19h, l'église cité Bethel pour un séminaire biblique Oyo Ezo Banda Banana Nzambe. Nzambe et puis Boei Malam. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standards, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela tu mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa livre benga ye mpenza ya kosite te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe akobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitseso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé ya pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango comme le moi rose beaucoup ko sisa pe biso da pour ko pe biso monoko te rite ya beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta
sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Ritz Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cher te batie $20,000 100. Oza na 200 300 500 ndako fe ofele. Oya ko tia tembe place mabe bandako to monaka mabe na kala loto lu to lula. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter à ya raté. Ba place va bien. Eza place to comment étouffer kala te. Soko ngozo ndako na Telecom na Menkau na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Balobi pe nyonso dikute. Batimbali pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Kopi nyonso kobeta soko za ne kontro simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sala ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana kita de recherche yango yo. Biso tade ala tare na biso. Bona soke to pangwe ko sakate na bala. Semaine est là mon abisso toza vraiment na kimia na motema parce que nzambe azali pe aza vivant aza ressuscité azali nzambe na biso aza kosala biso bolamu na ye eza na suka te toza na mama manya mama ya bajimo paradis aza awa merci na manya toza na display pembeni na ngai kuna côté manya azali toza na constant o azara na biso mingi toza na Chali Kamba petite sœur nanga ndenge ezala kaka biso toyaka kopartager toza te ke to l'équipe bino na koyeba ndenge nalobaka parce que awa eza excellence tokontrolaka badure na biso totalaka oyo nini tokoloba na oyo tokoloba te totalaka mpe baréaction na bino na ba SMS et puis na bacommentaire bolobi photo yebaka mpe banuméro ya bato bayaka mpe na plateau na biso poto yebaka parce que ndeko la mosusu akoza master mo batangana motu aza pembeni na nga peut-être mpe cop olingeli ya mosusu Chali to Malika asalelo pub ya kabelo ya maquillage ya nini en tout cas baza wana pena permanent na ngai olingi mpe apporter en plus opesaka biso ata bamai ndenge toza boye osepeli pena ndenge tokoma kopartage toza wana na bino sujet na biso ezali mpo na nini bafille ya lelo bakoma kopréféré mingi bahomme marié que bahomme célibataire. Voilà, bafille célibataire ou babala te bakoma kopréféré mingi bahomme marié que bamibali oyo baza bacélibataire. En tout cas fallait tobenga mpe homme marié moko lelo mais tokozwa ntango obenga homme marié mais nayebi ke constant mpe aza kala mingi te marié avanda mpe na libala déjà prédote eza déjà mpe kovanda toza na Malika toza simba déjà tobanda na yo et puis deuxième sujet na biso ezali réaction mpe pardon ya mpaka Yuri Kalenga na pembeni ya pasteur Moïse Mbiye et puis koloba mpe kosenga mpe pardon na baexcuse côté ya fali pupa mpona mwana Marco 6 ndenge azalaka koloba mais est-ce que bato bayambi pena pardon na ye parce que na kine koma kaka tindika senga pardon ni ata senga pardon kosaleka eza pena pardon moko sincère ape kosalir famille ya bato to ndenge nini na bandi tokobana na pardon ya Yuri parce que wana eza actualité autour de kamera biso tozoni senga na talk show. Bonjour Malika. Oui, bonjour Kapachula, bonjour na baboni à Kapache Télévision, bonjour na batutu balinga biso vraiment. Oui, ça talk show donc après ma bangi leka mingité donc tokuta air moko Ritz Beauté Nzambe à l'Oposo, les bons sur la terre. On a bien kaye number 1 tikala yemoko. Donc batutu bala bakao Ritz Beauté yambela biso ba client na ba téléphone parce que tant tout ça que fort au tikala yemoko do ça dit doit na charge. Donc il s'allait fort où yambela biso vraiment ba client pour ceux qui ont ba client na te ba na place au kendete ceux qui yambi bango te siko ba kende pas nani pour ba se plaindre ba pesa ba kana bango to ba résoudre ba problème na bango ba tin yambela biso vraiment ba client. Merci beaucoup Kapachula pour la question autotuna à propos ya Yuri Kalenga. Omoni na otiako tout c'est parce que aye Kishasa yango comme limité tout est dans ton entre parenthèses mais il faut bailler baka tant yo batu nyoso boluka ko salure ba couple ya batu
bato tout o bolinga kosalir bafoyer ya bato boyebaka un jour baretombe nango ekozala po couple wana ozoli kosalir bakabana bango te mpo yoyo koloba likambo oyo eza ya lokuta yango moni tocomprendre ke fali alingaka koloba te yo tocomprendre ke nana alingaka koloba te moto oka neti yori kalinga aleki mpo aloba ke marcosis aza mwana ye sikoyo boyebisanga nana oleka mpo aloba nini kapashula naye kocomprendre eloko moko so omoni koza ya raison vraie raison ya moto eza temps ta silence silence wana yango nde ememi siko na temps temps wana nde sikoyo eza vérité yoi kalinga ye kishasa mpo asexcuse est ce que fali moto atindi asexcuse nana moto atindi asexcuse non il faut kocontinue fali osala mpe elote mpo oloba no makambo eza elokuta biso toyebi koloba makambo lokuta il fallait pas s'excuser il faut qu'on continue kaka ndenge oyaki bongo o continue obete bandika na o po na yo trouver que ça bon otali pete le cause en mosa mindele bazana bon le quoi bazonga pe donc oh yo sala au moins on peut normal parce que ce qu'on a moi si le quoi ya congolaise le quoi nga boye na mona mobali nanga akenda ko détruire foyer moko boye surtout ça non permettre en côté ozomona alors ezaka pona yori kalinga te pona bino bato boninga ko détruire ba famille bato koya koloba makambo eza ya solo te makosi ça grand garçon ça koli ayebi vie aza pe na copine tango amona yo yori kalinga o za membre ya famille te batikala mama bino atikala ko président mama na atikala ko président moni wana zaka likangu nanga te mais tant que mon aïe le babon, oyo singa pardon pour ni continuer pour fortifier sous nane pesi sous ma casse boba que sous moi ami balé. Merci. Tozoya. Display. Mpaka Globa. Ouais, bonjour. Bonjour à Batnos Balantabiso, merci vraiment. Mère de mère. Pour Yuri hein. OK. On a rôle balette bois. Champion en tout cas. Champion Monganza. Ok. Pardon, ils sont obligés de pardonner. C'est-à-dire que tu as demandé, c'est à nous de pardonner. Ce tolingi, te pardonner. Ce que tolingi te pardonner. Na conscience na yo moko. Ce qui baiser, on a besoin de succès. On a bunda non. C'est succès de bitumba na c'est bon. Au côté c'est l'homme mot bezala tena conscience bi que maman lo ba ezala raté. Tu crées ça pourquoi parce que non. Et après aujourd'hui to limbisa te zonga bandela ngosusu. Le basusu nani o moi c'est na za rayo. Le basa mona papa mba za la rayo. Le basa mona Marcelo za la rayo. Ba ça bato nyo solingara. Tanga bango ba za la rayo. Biso to boy pardon. C'est simple to boy pardon. O finga bo mabe, o zonga mabe. Hein? C'est une force qui libère. Les salaires du péché, c'est la mort. C'est une force qui encourage. Et encourager. Zamba libre. Zamba bien. Les pardons et la puissance qui libère. Les salaires du péché, c'est la mort. C'est simple. Ok, c'est ça, mère. Merci. Tozoya. Chali Kamba. Bonne chérie. Bien, ma. Chérie iPhone 14, 16. Vas-y, on entend. Bon, napesi babonye nyonso kapasi télévision beauté na bino nyonso bozokoma na bacommentaire et ça va bien. Bon nga mpe mpona yuri namonaki akaboma motu apparemment bamakofi babetaka bango bacommande ebebisaka bango motu mpo eloko oyo andosala soki fali azali lokola bamibali misusu toyebi o toyebi wana libala koza mpe eningana ekufi penza pe pakapa alobi ke makambo osa nini esi koma moto akova liboso ya caméra bato balobaka o ressemblance namona elongi ya makosis na galungu soki komi nani yuri nabi boye kapashi omoni oza boye respecta no fali te respecta foyer ya fali te a respecter ni famille ya famille a respecter basi te po yo vanda liboso ya caméra
ovanda boye obiki na oloba soki na poso oyebana na bakomba na oso balosama malamu tolinga toyebi po toyeba mpe bachampion mosusu ya tolobi te bachampion mosusu mpe toyebi bango mpe lelo basala bakomboka na bito basala bêtise te mais yo iya na komba bato lelo oyoyo mpo moike bato ya bakipe yo te osali buzoba no apres ozongi mpo na nga mpena mwa pardon eza na espace te un espace neti nga passé à Moïse bon ada pasteur fait ka yambe so ngai bona biso boy fallait pas parce que agafela batu trop agafela fali agafela pasteur Moïse to monango a blé ba ma finga mso internet ko la terre et suyo mais au sali minene a mérité neti nga pena pardon na ezuité ah bien so boy pardon constant te constant on dit melay constant Vraiment, merci beaucoup, Maman Kapage, pour la parole. Merci beaucoup, Naba fan tout. La Kapage télévision, la fan, ya talk show. Nabi qui a besoin de nombreux na caméra. Na moni vraiment bon mon naza habillé en noir. Là, je présente mes sincères condoléances à mon vieux, ya Florian Massamba, dit Kyodo. Vraiment pas ces ans à mutema, où tu vas perdre. Oh y'a madame. Car madame te maintenant bébé les sous il fallait qui to yamba vraiment na mokili et to perdre bango vraiment ouais que doit venir ngai que doit vraiment venir ngai donc et puis si vraiment pas si mingi to zala ki wana lobby libota sinak mobimba vraiment to réconforter nzambe mopesi makasi apesa ka makasi oui Manika pardon za présentatrice te présentatrice afandi oh, maman Cynthia Kapage na zongi na sujet Manika onga distrait biso TV za ngonga te na pesa même opinion na yo te vraiment pour na dossier na biso ya ndeko na biso Yuri Kalenga ndeko Yuri Kalenga vraiment ngai pona ngane la zongi kin il fallait pas awela no ko senga batu ba pardon la zongi kin il fallait kina no awela ko kende telema ba mera ko tala mutu musu mutu ya na ba choc mutu vraiment ya na ba choc parce que ngana bi ba boxeur ebele pe ba congolais ba sel na bango kombo na mafinga te ha tana ba boxeur ebele inutile ça ba publicité na bango mais bazé belé baza vraiment belé bakole vraiment baza ebele o basali ba succès na bitumba mibali mais basali ba succès te na finga bato mais c'est que plus grave lo vraiment ça la biso passi ozana au fingi ça le drapeau ya Congo au fingi ça drapeau Congo ya botala un congolais mais ozo taquer ka ba ndeko no ba congolais imagine ni oteka et puis père soi-disant père de famille pose na bana moi si na bana na rata parler éducation ni opesa vraiment coup de chapeau na fali pour pas comportement o afficha vis-à-vis na Yuri Kalenga ce qui afficha ka comportement na vraiment eza kitoko na silence o pesa silence non vraiment esoumié quand les français ba répondre imbécile par le silence vraiment silence o yozwa ki obimisi est vraiment imbécile jusqu'à ce que aye ko lukayo pour s'excuser, un pardon. Mais ça pour te rendre compte que ils ont mis tema ya bato belé oyo toucha. C'est ça. Il y a mis tema bato belé oyo zoki ça. Ceux qui ont besoin de buzz na yo, il y a makambo belé ko ça la buzz. Mais ya ko toucher o ezali ba vie humaine bato. Ndeko omoni tala makosi ça des grands garçons hein. Quand les manika la tolo ba makosi ça grand garçon de na copine na et loko ba bengi Aden et c'est là ça non va mentir te oko créer trouble na foyer na ki sa mère na musukusuku te père na musukusuku aluka ba vrai père na so azana maturité te na makambo oyo créer wana et alors et to me la babylone na biso monsieur bouja mitu to luka to bandeni to surmonter ba effet nango so mutu ne ko ka ba kusite tika ko tsa kusi po troubler ba foyer batu so ki ke omoni ke mutu na yo et bouger na makofi ba beta yo yaka na kin so na besoin okende na place ba traiter mitu tellement eza nango et sunga yo vraiment pour na moni pardon les angona sens te to tika ka pa na constant OK so ki sko ozana mususu marié ozana bana omoni ke na TV
Dès qu'on s'appelle artiste, Monique, garçon mora bimi boye, que moi na wana o azana construire. Zela msu la msu batre, izande to zara boye. Nga kuba yambanga na banzile kukana mtu boye kukana mtu zara na. Ça arrive. Parce que Monique mtu mona écran au salir la msusu. Moi si na yo. Réaction izande. C'est ce que je dis. On crée trouble dans ta foyer. Net ngai boye. Yo so yo sko o yebisa madame ni po madame am te crante. Yo ko am te crante. Siko net ngai boye na eloko ya bongo. Réaction non. Vraiment et à peine on connaît l'année là-bas parce que soit disant de toka baloba il paraît qu'azalaka ex il y a nana mais bon neto yo karabaloba neto yo kaka oh bon lenga zero yo kango mato na yo to simba yango neto bon, entre parenthèses, que Azaki n'est pas ex naï. Si connaît ce ngai son qui news wana et puis noi qui mouton le vraiment ex. Vraiment et là ali bosso et c'est un maîtrise ensemble. Pour son maîtrise a été et le kaba machine à milai le koto qui na makamba ba aden to qui na ba gota et ça m'a troublé. Pour kota pena ba mibali na ebiso na bi e kota mère et kota et puis to que au moins to se voiler ba fasté au moins so tu ma soutien a aujourd'hui yuri ka lengotier ba trait de ressemblance ezalaka wana eza obino boloba ezalaka siko epe na mona pe moi quelque très wana eza tala eko tu appelles moi doute nam toi abatu ata vérité et ata ngo malembe ata vérité ngo malembe jusqu'à ce que oya ko triompher ndenge triompher boy mais dans un premier lieu et makambo wana ya mais Roby le côté dans la vitesse moi boy à tel point sur la maîtrise et bamba lâcher. OK, merci. Merci Constant. OK. So mon réaction moi ya bongo. Que mutumo boy yo mwana oza katanda ka dibala. Et là mon boy ya bongo yi. La TV bota la bibe na mzo réaction. Que papa yesko beaucoup na chambre réaction les amis envers mobali na. Bon ngani tiboso na bi déjà loko na sala moté. Mutuana la bima na été. Voilà. Tellement mobile na ngam ta TV te ngam ta TV mutu mo bimi ke na bima na so mobile na ngai. Pona cheki mi. Poto za mibali musope ba ka baby se ba foya ba. Oui. On bana bima na mwasi na yo. Basali. Mususu kutu ex na pa mama kutu na mtabe tali solo ka bola ine lo. Mwana na za yanga. Ezala yurite ba te bere ya bongo ba za dans l'ombre. Oui. Ngapona cha mutu na kimia. So na monique confiance na biso mbele comme akomda ko tenga papa to ke sa deni. Pour sûr. OK. J'assume tout ce que je dis depuis qu'il y a moi comme yo, n'a pas ça qui était tout par le débat tout sur dans ça la tête. Comme ça OK. So pe dans un bon, ngam no foot on peut lancer OK bon, tout ça là on débattre OK to salia. Oh non c'est bima na hôpital ngala kwa ciment. OK. Merci. Est-ce que pas Malika pose une opinion? Kapachula, obi nengana région de Constant. Ouais. Région de Rateloma. Oui bien nengna lo baboye moi déjà non ndinga lo ba créo soko tie marco si sotie yori rien à voir Kapachula rien à voir ressemblance obi to lo ba ressemblance il faut tala pende que ressemblance ndo obi keza batum susu ba munu na njela boye na kanisa ko mutentelte na kanisa ko mutentelte za mutu wana te tala rien à voir Kapachula au moni pour na trouble kota na foyer tala obi kende to za ba mpaka na biso mpaka ba yebaka que ce loko mo bébé tim pakabin et loko za solo pour un moment moi sinanga comme na mo genre bandenge mo boye on se comprend mais tant il y aura le baquet Marco si ça moi il fallait pas vendre ka na zone nana maboko nani tant na komena nana tanini o nana ta mususu tona yo kata ex moko boye po ayibi pe ba ex nana o nana beta li solo oui malgré tout ça ba ex mususu to beta raté mais ce que tin nana ba komena niveau bota na fali ce que fallait ota les car on a ti e ko ba ke o mwana e o ta pe na tananga na zakina mosi nanga na tikolo yo ka mutente to yebite na moment na pe yura za ka wa po yuri ninga zana malgré longi na ye e uta rapoto mais ezala ka mabe ozo comprendre parce que mundele kutune mutasali eta msusu ezala kelelo omona pe mutu meto bite na époque wana tant fali ba bota Marco si to bite yura zaka na mboka nini na yote so to comprendre non comment ozo comprendre Kapachula to
tobosanaka te à l'époque mpe nana azalaki mpe linzanza te azalaki no mpe no fille nanu ya classe nanu abwakama déjà yuri azalaka wapi toboyi te boningo ekipa te ntongo bato balobaka o marcosis nane eza bato bapolémique oyo balingaka fali te bazwa yango batransforme yango bapesa yango forme. Ça n'a rien à voir comment elle est Yuri n'est rien à voir. Bana très mon côté. Marcosis, so robi Yuri ba kokana Marcosis, c'est que Yuri kokana pas Faustin. Tona ma Monique, pour tout le monde ressemble so yo, moi na nazara na ba poko na ye. Boyi boyi bisabi so bongo, Yuri c'est longi papa là. Marcosis c'est longi papa là té. Marcosis c'est un beau garçon. Yuri za kitoko tata vandinga vanda na poto bongo, il n'est pas beau. Ok. Mania, personne dans le display. Pourquoi il n'y a pas de comment boy? Oh. Mundele moi si na mundele nda sauver. Oh. Ok. Mère, on a la rôle au baboy. Moni babilo musu créa vraiment pas problème. C'est-à-dire que ce qu'il fallait qu'il ait maîtrise, c'était mambo robé sauter. Pourquoi pour le bama da trop nana ketchup za la randomba nana ketchup moi moni babilo on a déjà et kena bongo tant il y a pas bête indicana et simbi. Vous comprenez? Alors, le passage moutoura na route na trop tapé na te comme dans le passé là. Le message question tant on ça ma kambongo ay bête que non un jour et comme abo ya boulé tant on ça la fallait il y a boulé ça la boulé après mbonge bima mais on le contraire. En tout cas, pour Nangaï, mon mère a bandé la sauce comme un bon. Au lieu de tiganaïe, a bandé la caloubalobane. Et ça vraiment bien été. Ce qu'on va en parler, na yo problème ça va faire bateau un jour le jour yo chat sérieux, na maramna va tout va faire c'est là. C'est ça. Puis va faire c'est là et marambo. Il fallait faire un pardon té. Au moins un mot qui te la baja ba comédie na to comprendre non avec notre théâtre. Bisobe tonji mana bisobe de Marco si ça moi na yo. Tonji mama yo. Ya resoyé. Ya resoyé Marco si moi na yo ya resoyé OK na yo. To pesi yo ye. Pardonnez ton boy yo ya rappel ya resoyé. Lokola pe nana trompara fali wa botara na yo Yuri nengo ye bongo ta nana zemi bo bakisa mo ami bale. Tozela po yo za bien. Nana yo ko bien po botara na yo botie ba. Voilà. Ok, si Mara micro des awana. C'est quoi le deuxième sujet na biso parce que tu as hasardé on a té Yuri en tout cas te lui pardonnoté. Babi to boy benza. Bo epte ape bato yo basala ba buzo ba ya ko salir pe ba couple ya baninga. Manya likambo oyo ya sombele ke ba fille ba comment vous préférez na bango ba homme marié. Yo za femme mariée na kati ya libala. On a une opinion zani. Avant qu'elle n'est pas distraite. Bon. Pour ne pas briser des foyers. Bah, pour préférer avoir pas jumeau. Non, bien on a français, hein. Pour ne pas briser des foyers. Kapachula, au moni, nalinga ko ignorer bangote parce que le lavana ko talibala na bima pena mbala batu. Ouais. Osomona. Mais tous les bons. O resta au cosa. Te no to sola na. Te me to sola. Avant le bois pembe. Quand tu as pembe solo mamba bien te to suka. To comme Yuri Kalinga mosnem. Kapachula. Oui. Non que non ba conteste mi balé. To leka na banjela wana. Menga. Malgré na bando salango nando ibisa nzambe parce que nga mama biso abando mama omoni mama biso eloko na eloko salanga pasi kaka pour mama biso faka vivre bonheur nga na vivre. OK. Pour mama biso abanda ko tala ngai te ndenge nazalaka loyenge. Mais ye abando tala kaka mwana nga obala. Amen. Wini di anga na pesa otala ngai. Mama Sanjo. To zaka na libala cousine na biso moko na oyeba na fete mama biso ba mukola mwana nga pe ezalaka wini di anga na zalaka. Ozo comprendre. Ça dit maman biso ndotala manya te, manya oyo yengete na teba tatouage na bima donc vivement boy ndotala on te yando lo bakake mwana nga pa obala. Amen. Ozo mwana kapashula. Alors ezaki suina nga. Wala pe ba mama fo bazaka na mambo wana makasi. Oui. Mama biso pe ba koma ba mama ba oui, po ba mama biso ezaka mwana na ye kana yo penza. Yo pena ba vie na yo. Soko tiki to kosuka mabe. Esa maloba mabe. E mabe pe kozala. Mais ngai mama biso bande kotala ngai te abandeka koloba ke mwana nga kobala sikoyo
et comme ils ont souhaité nanga malgré tant souci ils ont ba film sous en gros ils ont ba film sous ta ba on mari mais souci na izaka azala bali na imoko mais tant sous peut-être banzela na parce que ba aventure ba comme belé comme on aime toka costa bona li bandi atie chemise noire atie chaussures na moi nini o comprendre alors yé ne bozo o zone fille mo bazu peut finir mon père bien ba vivre mais tellement ta li bandi ba comme ça za la propre il faut lukasu mususu mutunyo ça fait vivre li bandi wana o comprendre ozo mona kapashula Choko eza le quoi display bona fait na banga za na ba so 4 so 5 nde yo ba linga goûter nyonso ozo mona non landa kapashula siko tangu yo ko linga fi moko boy tam so fi wana suwe na ye ezakata na ninga mbala bato mena so pe mbali tanga moko siko kutena bato lokana si bango ndi na tengeli yo bango bazana na posa bazwa nyonso na ba ejo mystique ozo mona la Jonathan siko tangu ya kuteni su na escroquerie bongo est-ce que est découragé quand depuis un petit so anazaka na ba on marié Ozomona mais il y a des filles qui ont été des jeunes que ah t'es net boy to ya John na c'est pas na balao t'aimes ça ko koute pe na bashida na bagenda mais tant amoni ya jo sérieux ah t'es muto komanda yinga sérieux boy na va na ngaka koto yo yango moni ba fille ebele babala pona bomengo te ba fille ebele babala pona atala futur atali que muto yo suna vaina ye futur na biso ezala bien na personne na ndaka kuna ba 1 million bimaka ba 2 million bimaka et tout boy na boy toke na contexte mususu eza na ba fille mususu vi na ye mobimba nde to mona ba fille mususu ba TikTok baza kaka ngami bala batu eza ba fille mususu vi na ye mobimba baka ye il faut en marier ozo comprendre ekimate eza noka wana so za briser des foyers ekimate ozo comprendre kapashula bato eza na ba fille mususu ye ndenge vi na eza na bi ye kaka mobala bato alors tout le monde a vu ba sort na bango tout le monde a vu ba finalité na bango mais oyo contredit nga awa ozo zapeka na eka ipana yo po bino ba fille ava ba mpaka ba intervenir faut la tenir micro boy po yo za rabe discussion ma maboko cha bon banela que so bien pour manya blom so kimisi te bino ba fille ba briser des foyers oh eza mo bete comment vous bala batuza mabe oui ça mabe et comment oh oui ça eza et mabe côté ni te toza on a bibo tout ça simple ba fille oh ba comme na ko préférer même ba on marié et là mabe te ngala mona ba pas sali mabe te eza ba jeune garçon ba ngomoni to vandi boy ni ba ko mi kotinda biso te ke ko luka ba on marié then oswinga mona batu boy comprendre fimo boy na oza pe moi libo sto ya mi balé yo jeune na pesi bolingo na pesi ota na pesi na pesi jeune na pesi ngonga tant bolingo remorquage na pesa surtout ba ona yango soka na omna point suki na nga salité wana ngote mama tota lobby non na bien suki na nga salité na lata bo koko attaque o kosa kopo ko biko kandidata mwasi na nga poto senga pe mbongo ba chaque jour te po o mari ba kabela ba chaque jour te mais considération obi o moye ba fi ba linga ba poani ala lo so si mona batu akotisi na kati ya mutu na ye na calcul na ye et puis que ça na $1000 $1000 on a que 500 on comprend moi na la personne je l'ai pas faut me payer 200 ngamo carburant na ngasa yuka calcul kitoko comme nyonso sko yeso azui so na surtout so beti su mama na liba okuta ni suna jeune azana alinga ko sombela mana basket mane ko liete auti libanda ye lo kwa na bi mona ngai na bi soki yoka nanu zela ke boze yoka bino ba mino ka jouer mandefa Flavie okuta na bo yala lorole na bi mandefa Flavie fa ke nanu nabi okuta ni bongo mais so bo vandi abetoli sur l'avenir te eza pe na bagene mosusu mpe bango moko batindaka bashiri na bango na bakope wana abike na oliela wana oui oh eza okope na bango abike mwasi na nga yo balola abike obengo abike vie na nga na otipota bambongo wa mwasi na nga toke na ye na bala na ye tokeka ozuna mbongo yo sasko neti moto okwanga exemple vie nosko ane kitoko
soit parfois kitoko ana mbongo nga mwasi no mek nga ba mekara nga nakei otikeli yo moko ana zoloba OK en piote biso minoko ba échantillon yo nde folo la place na biso Constant moi biso ba boyeko Constant tiens to le gisango peta Constant oh moni kamba moni omote na yo nanu po otsanga mingi misabe pa na ngai yo wana ebisa yo omoni ba jeune fille mususu omoni elo nanu esala de 1 ba jeune fille baboya ba jeune garçon bakene kolinga ba homme marié premièrement ya no nzala de 1 malembe nanu maman canalise s'il te plaît tu vas parler ngana lobagité on va nous supporter on va se faire premièrement eloko oyo esa na ba jeune fille ba kende kolinga ba homme marié ba tika biso ba bon tonton eza fiancé premièrement eza nanu nzala deuxièmement eza envie au monde de femmes eza que balingi ko sala te alali na tongo omoni biso ba mère na biso zela biso e manika micro ye pano biso to ba jeune mo boy o ke lelo to vivre to ba misu ba chômeur américain misu ba vivre na ba taux du jour na ko bima boy na zula mususu $20 $30 alors yo il a demande à Kabila $50 et ça $50 maintenant explique fille d'aujourd'hui bon il a fait projet de lobby malembe nanu ba si elle le pe boye la mini projeté ndenge kamba to loba ke on en vanda na jeune garçon mo boye azana projet d'avenir té yo moi si nanu o ya pe na idée ya projet d'avenir té na mobile parce que mobile va être le projet d'avenir comment tandis que oyo okuti mobile yango azala ke pas bango té oyo kuti obala na pas bango to kuti obala ngo azwa déjà parlé au foot à la fin du mois oyo na kati parler kuti noko ngo pe azape mois organisé ce ko yebisanga yolo bakeo ba noko ngo a milula no ye moko linga somba basket ce ko na tambola mbindo po ya na otambola na yo ba camarade no ba sekanga ce qui na $30 na zui na kaboli no lem suzwa 15 oyo ngapena tika la 15 oyo nyoso na mabe et loko ezanga ba jeune fille na biso et loko ezanga ba jeune fille na biso eza manque ya patience nzala na envie patiente na vie pas zela mutu pas patiente na vie fois ça ni zela kastoya OK merci beaucoup merci en tout cas si j'ai bien Johnny on va signer ngai na reçoit tous les deux hein na lo baté que non na so rapport ya biso ba garçon na lo bano mi balé nan à se retrouver tout na bandi non et pas ba jeune fille pourquoi basi balingara ba homme marié qui ba jeune. C'est-à-dire que nous les jeunes mon comportement peut ça bizarre. Bon, constat paiement alors. Mon biso ba jeune comportement est vraiment moi bizarre. Mon comportement est appena qui toko pendate. Bah on fait bon ya to. Alors, premières années, garçon tu vis avec une fille à 5 millions t mais du moins aux ans on me quand se partager beaucoup de bien. Comprendre so aux ans on te bolingo qui toko. So aux ans on rate mais so aux ans on comme au changer. Toi ba no côté ba monde zalara. Parce que nenga zalara pena yana no ba biso ba no ko to yebi logo to yebi kopo très bien. So aux ans na l'art te oloba qui toko bébé na ngano love qui toko le roi papa mbana Amazon to yeminze mo phrase. Le roi love qui toko. Mais so ko zu kana ngi ekoti au changer programme. On s'en comprend. Ce qu'on petit mon peu baïbe là. Bah qu'on rappelle zalati. Bah on va au kende côté kuna. Na encourager bah on va ça là en côté. Mais du moins côté na biso dans la part na biso. Moi responsabilité. Je t'en ligne mon abatou. Il faut quand même comprendre. Parce que même Bible c'est biso car Dieu a tant aimé, il a donné. Verbe aimer tant on a donné. Sur ligne au pesa. Mais tu peux donner sans aimer. Mais jamais sur ligne moutou sans pesa tes à la rater. Sur ligne au pesa. Quand tu aimes une personne, mais pesa sur le monde aux en prêté. Il y a ligne moi na batouté. Non, on a pas baya, non expliquer non baya. Sur prêté au ligne moi na batouté. Il y a pesa te ko ligne na yo te. Comprendre parce que au kalinga puta qui toro le roi ngai. Le ba qui pour la parole est au gagnant. Pour le remorquage to yebi on peut notre truc à match.
comprends pas pêcher na tikala parce que ma petite nga moni cop papa malembe papa olobaki papa malembe na sangisi yote na michenga tebo ba dévoiler un secret. Je comprends le maire. Mais si moi sans sa responsabilité mon sous to zo rapenda pendate. To sengi na biso ba noroto bong sa pe kotiana. Ba chéri siko na pas na bino. Mo bala mutu ara mo bala mutu. Comprends? Okobotana mo bala mutu lelo osali nyonso mabele lisi persona maloba na nzemo ekabola bitumba mobali na nga mobali na yo bana na nga na bana na yo batata moko mais jour musu na lali na mobali na mbetu moko appel na yo koti na comprendre mobali akese ka mobali na nga te mobali na yo zaka mobali na yo comprendre mieux vaut mobali o ayo bien mais à côté on a pris maman bo me rappeler obongisa bo luka ça la bien. OK display ça Malika. Bon Kapashula ngai na loba pa Charlie nengena bakiselo mo pa Charlie ni notre kitoko hein. Merci vanité mais vanité quand nengena compléter loko mo pa Charlie nazano désolé pour la réponse à Charlie quelque linga mbala mutu eza mabete parce que je pense que ba commentaire ya bato be ba oza choqué nango parce que Tchalinda Zabo est tellement bien à kitoko or mérité pena mobile Kapashula est-ce que bi ke kozala bien ndena boy na zasko pemi na mobile nanga moko ya bato te kasi jour na tona ya kina moni pena ke page mona yo te oh mais non beta kasi pona koma ya ngamoko pona koma na o ya ngamoko na tala kimbongo te. C'est ça aussi. Oso comprendre. Charlie, écoute-moi. Charlie, écoute-moi. Charlie. Te. Mbongo Charlie. Omoni mbongo ezenga. Eze yoka mbongo ezenga eze mbali nangati. Te na bi ozalaki na. Te yoka. Zelanga na yoka. Charlie yoka na compléter. Yoka. Toi na débat. Toi na débat to solula. Nani kamba Charlie soko zelo bando vivre na mbala bato ka po mobala jeune au pesoté qui t'a dit que mibala jeune ba pesakate qui t'a dit ça c'est ça man tango mobala eko linga obo lingani s'attendre que mobala na niveau na lingelier c'est que ceux qui azoaka 50 c'est que na bando zo 20 si pourquoi bando zo 20 pourquoi bando te o ya ko pesa te c'est autre chose ça eza eko kana ya ko pesa te eko kana question tuniti. Et toi, question tout n'est pourquoi ba jeune fille ba komaka na ba homme to pesa ba inconvénient ba mari ton yoka yongo to ba display te ba petit o ba lingaka c'est to lo ba bien il y a de filles o ba linga ba marié mais soué na bango ezaka baza na mibali na bango moko mais ils na ba fille oyo vine mobimba ba ka yé marié Charlie et ça ka bien le lo vani na mobali mobali no bambanda ba obenga jusqu'au vandiwana so otala mobali nanga moboye na uta na ye place moko bona manda ozo ba 20 à l'époque mais le lo ba mbongo c'est comment quitter langa mais bambanda ba obenga Charlie yango des valeurs à moi si ozo comprendre kolinga mobali ya jeune garçon la qu'est-ce que que mobali jeune garçon est-ce que ba jeune yona comme lo ba jeune garçon nyoso ya mokilo bazana eloko te abongo ba koma bongo te na tuni ba jeune garçon nyoso yondo kutana na ba oya bongo te singa pe jeune garçon o comprendre te eza ko c'est la kasala eza opinion na yo mais yeba que Charlie, ba blessure. On est comme ba blessure. Te yoka, papa chula. Ça pour ba blessure. Ko lo bateke Charlie azo ba blessure ko le kabato. Eza ba kuta ba blessure. Bo bato mi bali ba botana ba leka ba sa mo banda ko. O lo bani. Charlie a blessure, tes préférence na ye alinga bimana ba on marié. OK. Et sa préférence na ye, eza te kakuta na ba jeune ba kabarate, eza te kakuta na ba jeune ba pesa ke ba $20. Eza ndeke, te, eza ndeke. Boze la kasite. Yoka, te o, non pas opinion na ngai. Eza bongo. Ozo comprendre, mais nga siko non bakisela yo yo lobi puis non bakisana conseil. Ya ko talisa yo que mobali ya mutu ndenge nani ya lobi aza mobali pourquoi lobi bongo sali display c'est-à-dire oh la qui s'accueille mobali ya mutu to bimine bovandi 50 pour to ko exposer ba via batuté comme exemple to na batu to ba vana ba mobali ya batu 30 ans 20 ans pour le faire comme des dommages là ba boti pété
mais moi ça nanda kwa zala kaka malgré mon impasse je suis fidèle ozo comprendre ba oye le mbongo oui parce que ça pour ça c'est ça yo libanda oye le mbongo mais quoi va né balongola ba oya ndako te ba kotia bino jamais donc ça dit nengo za imposa na tenja me pondo saka posa no otika la bongo na mibaya batu ti tampo ebeti yo merci il là na répondre na pas malikano mais ngai ce n'est pas que préférence na ngata homme marié non non donc oh eza pena ngai débat non pas ça point de vue nga eza c'est yango na kene ne place yoka mais yoka yango na libala te yoka na biboye na bi expérience non pas une expérience yoka siko te to ke maleme kozala te kende naza boye nalingaka bagene te na meka mpe tomona mpe esimba te mpona otala tokende yo olobi ke na époque wana lelo soki ofuka ke monde façon ezokendeli eza ndenge moko na baepoque wana te bato bazalaki ovana na mutu malika neti nga bo navandi boye tala kafumba ya charge naboyi te wi naluka mbongo mpo naloba te ke nalinga bahomme aye bapesa mbo mpo boyebi bino ke naluka mbongo okompo naluka mbongo nalingaka motu aza mokolo mpo basala maturité makasi akota na vi na yo akopesa yoka mobali omemi illustre na pota bebe amukolo mais immature na biboye na kati na bakiseli yoka place na mikolo na biboye eza mpona bongo te okokuta na jeune obekotala malika ezali nabi ane osila te nabi boye omoni nabi boye yoka naloba na yo yoka malika nayoka mpe baconseil yoka nayoka naloba bozokata ngai boyoka nakutana mpe na jeune jeune yango mpe yoka nanu yoka te nani nakutana mpe na jeune ya monde na biso mpe kaka monde mpe kaka ya milieu na otanga kombo te akomi na vie par rapport à lisolo premier voyage nanga na voyagea natika makambo nyonso na concentra oyebi oyo ngai nazwi na retour soki oyebisa ngai mutu na mutu na ndenge opinion na ye nde napeselaka me okuta na mutu moko boye nalobi teke omar nabima na baomar ya mokili moma non me kozala bamabaku baoyo na vivant na bango namona bazalaka mieux ke baoyo nakuta bao bajeune oyo ngai na vivant na bango mpo nakuta na jeune mare nga mpenza ko otala mpo atalaka biso makasi chaque jour mpo atalaka akala moni na biso yango koboyele te no yele te nalobi mpo bomona exemple opesi mpenza makanisi mpenza ko obi bon par rapport à jeune o nayebi ko grande sœur na nga jeune so asenga balanga na ondima malgré ta na ye o nakutelaki mpo nakutelaki na mbongo te mais par rapport à lisolo te napesi litoi namoni makambo oyo nazwi na suki eza nini ye mpe oluka mwasi apoto ana ya edeloko ni mwasi moko apesa ye mpe mbongo aomonaka ye mpe oye mpo nga mpe nayaki nakanga banzela na nga nakangi bambongo na nga commerce na nga bongo na constate famille na nga yo to constate mpona biso mibale mbongo na nga eza ya famille na nga na bandeko na ngako ntango amoni ke naopesa nalingaki ye mpo natikaki mamu nyonso natiki mais ye moko naya kocomprendre ke ye mpe par rapport a milie aoluka mutu akatelaka ye ye saka na bajeune siko biso jeune mpe aoluka mwasi mo apesaka ye mpo ye pasani azala bie bajeune anayo bali koluka te na 100% ba20 anabi na 100% 90% baoluka te na 100% 90% loba na bato makambo bacomprendre olinga bajeune garçon te poni mpo olinga osala te to mpo bapesaka ba20 to mpo bapesaka te bakabaka te bakabaka te merci mpo na tiali akutani nanu na oyo nakutana na oyo oza stable na esprit tina nyonso nakutana ne na ondimela merci en tout cas merci non mais kono la stabilité Capage TV. Capage TV.